Merci Nabino vraiment bande kobalandia Océan du Congo bino obo mais ça vraiment kolanda biso na émission tout le belamboka Congo na pesi bino mbote sikanyo so mi bino petika ete kimia nzambe tata ingela o mabota mabino bande kobalandi lelo vraiment to kolobela manso bazali koleka la République démocratique du Congo bande kolangai première fois la mona bato na kiti ya bokonzi kasi bazwi liboma Talanga na kolauka si tutuka bazwi liboma donc Félix Tshilombo bazwi liboma o bazwi yango pona nini bande kobalandi tokoyeba yango kaka sikoyo na émission la biso esiko to analysaka ensemble pe esika o vraiment to salaka éveil ya conscience éveil patriotique matondo mingi na bilo so vraiment o boza ko s'abonner yango naza ko senga bo s'abonner encore une fois massivement beaucoup zalaka décédé merci mingi vraiment na bande ko South Africa apôtre Doudou vraiment yé aza kolanda biso na South Africa aza kotika te ba commentaire ko benga na privé nzambe ya lola zongela Patrick Etumbili vraiment na yo autorité morale o ezali bongo Pascal Tabou Guillaume Mpinga vraiment na molonga ne anana ya Lompinga yagi merci na bilo so bozali tellement ebele bande kolanga ya Cape Town ya Joburg ya Pretoria vraiment nzambe kaka soka fungoli na ebike tokomona na biso vraiment ndenge kagezalaka merci na équipe technique mobimba o vraiment le beto simbali beaucoup la liboko potokeli boso merci na réalisateur nanga Judeka mobali moko bien vraiment merci na notre coordonnateur d'Akosa Mundele El Campo Dieu ne m'a jamais merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique merci na Sango Mokonzi pareil bimiso babiso et pourquoi pas mon ami de tous les temps Juno le soir merci na bande ko ya Congo central bolobi ama océan ce qui yote biso vraiment total la biso te tozela kaka yo bon total merci encore femme beau s'abonner massivement sikalo sur les kaka beaucoup zalaka décédé bana mvolozi ingeta po nzambe azako sala kaka ndenge alobaki bande ko na ngai na kobeta tembela nzambe tata tangu na lobaki likambo oyo na lobi to bandaki tokima ponami kasi na tango bachaki Félix Tshilombo ngala zonga ki pona ko bondela na 6h du matin la mbetu na tu bible la ngala katikati ya makolo na monistati ya mwindo ila ta periki ya mwindo la lunette ya mwindo na changer ko bondela na sala témoignage pe na ine tando ke koloba kasi lelo bozomona nini bana ya nzambe pour vous pesa confiance dans nzambe bo se repentir encore davantage bolanda pasteur Didier Lompenga en Océan du Congo bolanda pasteur na biso kuna na bana bilaka pourquoi tozotia ba pasteur toza ko tia bango pamba te ba oya malonga o molimo mo centre le bi bozoye at lo balabala nanga pour bozonga na bana bilaka bazote ya bino repentance baza ko tel sabino naître de nouveau bokene mbangu bo s'abonner bozo rater makambo ya lobiko na bino Chantal Tambila hein Bénédicte Tambila bokene mbangu Cécile bokene mbangu bande koranga Célestine nanga bokene mbangu lokalemela na bana bilaka bo s'abonner botala makambo zali na États-Unis d'Amérique bande koranga botala Félix azuli boma président de la République azuli boma parti au pouvoir parti à bachege parti à ba criminel parti à ba tokoto mais iboye bisanga siko ba peuple congolais bakobika ndenge nini bakolanda simbisi ya gene na mbangi bilo moko bozomona makambo Jean-Marc azako sala e uche pa yanani babi mona ya sososo katondi ça veut dire Félix amoni etela kokita kala kaka mama ja wa salam alaikum na ba musulman nga nyoso tango tolobaki la Félix bako suka ko ambakelelo ka wa kontoto ano na debi Félix etika Félix ayibi mbongo ebele siko nde akomi ko luka trouble pour se racheter te Félix kozongisa mbongo wana Merci na bande kolanga ikasi to analyser ensemble. Tous ce qu'on marque. Nenga ko buka parler du peuple. O Mobutu atonga. Mobutu c'est ko ngbendu wazabanga. Mwana mama ye mwatike la biso. Bijou. Bato bakomi ko bakuluna bakoti. Bakuluna les députés coulounaires. Infraction na bango eza nini bande ko bazuzi na ko tuna. Bazuzi cour constitutionnel. Député kuluna mbano na ezali nini. Totala député kuluna.
kusala o akosala. Ça c'est Kabounde lui-même en action, le président Kabounde lui-même en action, le président Kabounde lui-même en action. Le match terminé. Ça c'est Lemba Lemba, Léo Lemba Lemba en action. Bande Kolanga, nous ne sommes pas contre. Mais ezaleli nini yo kotal sabato lobi alobanga pela za député. Enseignement nini boza côté ya peuple congolais bande Kolanga courant ezalité marque. Na place au bouc à la parler du peuple. Fait de bons œuvres. Bo se racheter, bo zongisa courant, tozala inga tozala zongo. Boki na régie des obo futa batu wana tozwa mai. Tozo sukola nzoto te. Tozo sukola nzoto te. Badeo ekomi kosala likambo langola ba parfait ko pompaka fo. Oniki ka pepsoda boyla boss lo papa. Ozu ba so ino otufi boss ozongisi bongo mekolumba solote. Mayelite. Tokomi kolia ba kotose ba bianka linga nite ba be foku yo moto. Mayezalite bande kolanga. Est-ce que Kabila ndaka ngi mai? Kabila ndaka ngi courant? Est-ce que Kabila n'a bomi banzela tout? Pour nani lokuta ya boy Félix. Otoko limbongo bokomi ba riche. Ndeko na yo boma mutu la masasi Christian. Boko futa ndeko la ngai. Félix Ezaï si c'était le meilleur bon. Nzambe tata lobi andirsi mitema na bilo bo kende po exterminer bilo bo banga kate. Maloba ya nzambe tata. Nzamba pona yo te. Papa pasteur ya Philadelphie. Opekisa mondimina o mususu pozwaka offrande de $50,000. Yozu 50,000, qu'est-ce que tu fais? L'évangile est lokuta. Bovani sa fayo landa kwa priakate bolobi ko yakate parce que za malamu te. Oh, évangile ya nani wana. Lelo nini ko yebisa Félix, bino nyonso nzamba ko exterminer bino selon Esaïe 6. Eza malobalanga te za ya nzambe tata na telema lokola bakuki lazela kama kamole kokisama pe lazali ko tombola nzambe tata José Lomami pamba te nzamba kosaka te. On se manque pas de Dieu, c'est que homme aura semé le moissonnera. Le salaire du péché c'est la mort, qu'il pleuve ou qu'il neige, c'est la parole de Dieu, ça va s'accomplir. Yango za kaka oui et amen. Bande kolanga Kabila koloba bandeko tofungola matoi Kabila linga loba ba Rwandais balingi baloba ba koloba nini na peuple congolais ba koloba makambo Félix azako koka koyebisa biso te momemi maki motora Sokoto aye ko intimider mwana Congo pona lokoso aye ko intimider ba député ya Congo pona lokoso bozalaki nommé bino nyonso bato peuple ponaki bazali moke
bao babatamaki na mokongo ya lamuka pe na sima fayulu parce que tozaki so tomoni lamuka bamoni fayulu eza peuple tozolo ba histoire vraie tozolo ba lokuta te pour ba peuple congolais so bakufi te mais lelo oyo bandeko nanga baso de mouton mbongo nango procès nango baza ko étouffer peuple po bolandela likama Vital Kamerhe te que déjà basi babimisi baza ko étouffer peuple po toloba likambo ya commune rurale la bango te baza ko étouffer peuple po toloba likambo ya miniembo te po walande basote bali ko kosa peuple Marc alobi bakosala défilé la bango kasi biso tokopesa ba soldat mapala ba mai na banini po baya mais allez-y comprendre soki bozalaki bato ya mayele totambolaki elongo il fallait que honorer ata tata molimo ya tata ekosenga vengeance molimo ya Tshisekedi ya Mulumba ezosenga vengeance elobi nani abomangai na kundami na Belgique balembongo likolo moto nanga mabanga yeko kundama nani asalelinga mozole ya lokuta eske ngali alobaki mozole alobaki bakende ko kundanga na mboka nanga alobaki kundama la Kinshasa te bobangaki ba cérémonie o coutume ngeke sala mais basalaki libota lia tata lisalaki tala molimo ba ejo bangola bakomi koya kokotela bino te banda na mwana ya 4 ans 2 ans alobi Peja Eli numéro 4 mochi kotunisanga mwana wana yebi makambala te molimo mo santo jelu ya nzambe alobi na tindi 4 c'est la parole de Dieu. 4e personne, c'est Jésus-Christ. Alors, il y a de délivrance. Fomo Kimbangu s'est réincarné à Zongi. Incarnation de grand prophète de la nation congolaise. À Zongi pour la couper Sabino et Lembo. Il y a Koloba Bokeba et Sengeli Bokipa Bakende. Congo et Kozala sous l'occupation. Alors, il prophétie naye et Kokisama yo yeko intercalé parole de Dieu. Demandez à David. Tout les Égyptiens, tout na Moïse, tout na Abraham, tout na Sarah. Bakoye bisabilo ke nzambe wana sakala kate pas la moninga ya mutu te. Ozongisi peuple congolais na bombu. Poyolia, olekala la tapis rouge, okoma gangster, yongangandala. Waekele imai wangangangandala lona anganga wambola liwe wamongola ngaki peuple congolais akokota te plutôt azali kolengela po eta bengana na yo na homologue na yo bozoba oto bozali kosala lelo nanga zo bongisa mikanda biso tolobaki tobeta nanga tolobi nanga yibi maponami yo lobi grâce nanga nde aujourd'hui Congo ezui kimia Congo ezana kimia to omodisa Congo to malédiction likolo ya Congo kasi bozali kobanga nini opesi message na yo kitoko bato ya IDPS bayambi yango kitoko bazali ko zelomoni ke na ote ko yebisa bilo bato ya IDPS message au Félix apesi eza décevant bazalaki yango te bango bazalaki ndale bala dissoudre parlement. Je prends acte, ma décision est celle-ci. Na dissoudre parlement, na kokanga Kabila, na tche tribunaux internationaux à poto kanga ba génocidaire. Mais Félix vous a trahi. A koko mi maloba mabanga kinchuka bo a pesi bilo ba compte rendu ya bisiko ya lekaki. Soni wana moto la bino yeko sala makambo asali. Eza condamnable. Wana ezali liwande ezali kokota la kata nzoto la mitu ya bato soko moni moto bali kosala liboma ya boyebo keba me marke okokende kokufa na batu te Kabila pe ako répondre bino te me mikanda ya nanga nde ye kosala makambo mikanda ya Josa Malonda nde ye kosala makambo parce que bangonde bazala babuku obo sekaka biso tango toye ko réclamer vérité des urnes toye na cour constitutionnelle bo
papa mama ya bato akufa bongo na somo botuba ba journaliste makonga bokanga bato pona koseka biso bolobi est-ce que bozala be preuve mais preuve la biso yango nanga linga bimisa épreuve la biso yango Joseph Malonda linga bimisa épreuve la biso yango ba président ya cour constitutionnelle balinga sala épreuve la biso yango yo autorité morale alingi ko sala bino bato bolobi bozali kocha informateur vous avez peur de quoi? Pourquoi partir au pouvoir raison c'est la makambo ya soni c'est que pouvoir la bino eza ya moibi voler n'est pas bon bande kolangai l'ité ya oyo ezali kosala mana Félix ete ya bino bakonzi inso pe ba politique politico pe ba kambia yi politico ekolo kwango mboka oyo ekomi na temps elaka lango mboka oyo ekomi na temps ya délivrance nango nzambe azali koloba bino bato oyo boza censé kobikisa Congo c'est le moment ya bokota na repentance parce que Dieu va brûler nzambe ako exterminer race oyo moi je suis sûr. Le Dieu que je sers, je le connais. Po bino moko bomoni misala ya nzambe ndenge ezali kosala na kati ya miibi. Yango tozali kosenga. Mabenyo so esalami. Biloko nyonso bomoni yango pole. Tozali kozela bilo bato ya cour constitutionnelle. Bazuzi boko kata likambo yango boni. Po mboka la biso ko kozala bote état de droit ezalité. Démocratie ezalité, liberté d'expression ezalité, ba beti lobby journaliste la caméraman parce que azali ko filmer ba ndenge baza ko linga ko beta ko linga ko menacer chaleur et puis ba ebise katatala soldat ya bololé policier azolo ba la journaliste la mukanda la biso le banini boza censé ko protéger biso mais tala azolo banana biyo ba banene ko pexo banana kalo filmer te mais mutazo filmer ta tambo la caméra na ebongo ba menacer ba beti état de droit. Démocratie na awande la kei nanga kosukisa bande kolanga to bunde tumba ya Congo to bunda etumba ya Congo Félix akoza na likola mibeko te mobeko likonzi ba traiter yango na ba belge na bato ya mayele nde basale mobeko likonzi atanga ka yango te avaye andi badili na Kabila atanga ka teke mobeko likonzi biso tolobaki yango ezali basala Kabila po ba bosha ba changer yango depuis 2010 yatanga ki yango te tanga zoya na yebisaka bino kala la bemission eleka bato ya INC ba yebisaki ngana ba mona bolole ya lolenge wana te pa kabibo continue se pa ya Kabila kaka po ya zo tapis rouge bilo bobo ya kilelo bomoni bande kolangai mato imangonge futaka te ba mama ya moto mojali moto mozima mite po moto moko pela moto moko tumba Congo au Congolais Congo ezali ebale monene mboka monene oyo yoso ko yeli ona ndenge ya mabe tu sense na lobaki okokende tokokende to tokokende te e komona na to e komona na te tozali kozela réplique ya adversaire to pe ya mobali to pe ya mwasi to pe ya homologue mais ba Rwandais bazana mbakana bande kolanga na yaka ko yebisa bino to zelate baboma ba Congolais lobi bongo boya kolakisa bolingo la bino tozela te mabe comme la capitale bongo bolakisa bolingo na bino Osea beti mbela lokola lingaka bino peuple congolais andimi kokufa pona bino alobi to sangisa mayele pe makanisi to sala face to tumba to zikisa to panza pona liberté ya République démocratique du Congo sinon nzambe kaka kwa lozolo. Merci na yo vraiment Ernest Dila la nouvelle force nazo zelabino. Merci na lino moke monseigneur Liso Yankolo Hollandais noir moto mon prêtre qui l'a me plus 49 bokile le connaît femme tous les grands zingankovo Tatada José Lomami Célestine nanga la France Célestine locale mais les États-Unis vraiment bozali ebele nzambe ya lola abatela labino. Merci na bandeko ya fondation Océan du Congo pambate tokende Edgar Wamba. Hein? Mais bobenga poto avancer tokende liboso toziki sabango quoi. Que Dieu vous bénisse. Merci Nayo Judeka mon réalisateur.